Baninga bakufi na 2020 na corona, nzamba koti singa 2021 yaya. Pesa nga raison ona okumisa ete. Baninga baboya bango tilo bazongela bango tenga baboya kinga bazongisa nga na château yaya. Pesa nga raison na kumisa nzambe te. O babwaka bakiti na nga libanda bakiti yango yo. Pesa nga raison. Please you. Explique raison. Explique raison dans le nom anglais. Pesa nga raison na kumisa nzambe te. O babwaki bakiti na baron na ezo mai na babala. Ah! Sera na YouTube. Est-ce que pesa nga raison na kumisa nzambe te? Pesa raison. Pesa raison. Bato mutu banda baboya bango baboya. Nga baboya nga bazongisa nga. Est-ce que pesa nga raison? Non, quand 2021 ta litama. Sans bouton, sans tâche. Pesa nga raison. Pesa raison. Eh! Non, quand 2021 makyo. Cynthia on lukango ki peka. Eh! Oyo. Oyo oya mwana. Ah, ya mwana ici là on jette, OK Cynthia? OK, on jette. Eh. Oui, Michael. Oui, Michael. Et bon, déjà 2021, tant de YouTube est online. Na pesa bango ba kata na YouTube kuna emate kita. Bo pesa nga raison zombie. Ba msu bakota na ba maman na bango na 2020, bon bima 2021 ba maman bazate nga ma mère. Malgré à côté qui hôpital a sali 9 jours na urgence. Mais aujourd'hui là elle est en bonne santé. Est-ce qu'on peut s'en raison? Non comme ici était dans le on raison, net raison on est on peut s'en raison. Eh groupe abana membre matake kiti oba voice bimi groupe panza ni bato basali ba live ba bengi groupe panza na mwana na ndokiti le groupe kitoko. Peut s'en raison. Peut s'en raison. Musu se baksen ba maman boîte blanche. Peut s'en raison. Musu se fonga mi kana 2020 oh. 100% Karine Mokozi, peut s'en raison. Sans raison. Eh, comme ça dit. On a raison. You sais que on doit avoir raison. Loba Jésus, je t'aime place aux Ali parce que Jésus, je t'aime, ma pasteur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Loba Jésus, je t'aime parce que Loba Jésus, je t'aime pas pour au côté en 2021, mais je t'aime parce que on dit ma qui coco fa pour ah tana ni on benga one Nova Zana qui met en coloco là je suis en direct, tu m'appelles, tu me déconcentres là. Ah là là. Oh God my father. Loba Jésus, je t'aime parce que ah oh on est bien on t'enga kamina na Botswana. Attends toi. Mais on est bien monté. Ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon. Yasaka na Londres. Yasi sabatu batampo. Ils ont tout lit. Ah, t'as pas. On a tapé coach Gisnon aussi. Yoga tout lit. Maman, bolimo lobi bolimo. Bolimo nini? Bolimo. Ozasu a tobungi. Na kobima na porte. Kobima na porte. Te na porte te kombangu te. Bulunga maniana. Bolis-moi! Nasuka. Non, d'adju. Jamais. Jamais. Hey! Non, Koloïs. On adore les seigneurs pour Nagnon, Sozo, Sala, Nabavi, Nabiso, on est. Pour adorer Nzambe, je suis reconnaissante. Naza reconnaissante pour na souffle de vie eso ndimaki kokufa pour na nzambe pour les luna zalita makito kuboina za la bonne santé et c'est grâce à toi liwana ta papa na mokonze nganzi matin ata mama biso ba ba chubo ba beto ba sete pour na Karine alors ba bo beta e moko Jesus komi zombie zombie Zombie. Tu mérites d'être adoré. Bonga chapeau mingi. Ba monanga. Ba bazu amona ba lemba o monanga.
tu mérites d'être adoré, d'être élevé, d'être exalté. Non, le collier n'a rien à adoration qui a pu. Encore un bilot qui n'a téléphone depuis tant. J'ai trop des histoires. J'aime trop. Trop même. Trop même. Là, ça bise en fait. Débordement. Débordement de liens. Mais bon, si on a moyen en côté, je serai obligé. Ah, téléphone, moi, téléphone nanga onde eboma ngai eza na nini na WhatsApp wana eza na WhatsApp wana ta bewa eya na WhatsApp a téléphone nanga obotalila ngai direct. Ah la 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 la. Ah là. Bon sang saka ba action de grâce na binoté pa nzambi na ba église bokendaka même na ba groupe de prière to comme la fin de l'année il faut cha action de grâce ya koyebisa nzambi que merci Seigneur pour ta bonté dans ma vie, je suis reconnaissante. Oche action de grâce on dit ata 100 €. C'est posant à 200 000. Selon quand ndenge bolingo na yo o la nzambi elle quoi mutu moko soit lingio tu vois. Na ba bonne manière omoni na ki fiançailles. Ce mobile ya yo la tu baga fiançailles. Normalement ils reçoivent yo la tu baga fiançailles yo peut faut payer cadeau. Normalement c'est comme ça. Ben oui, c'est logique. Hein. Moi un peu mais c'est oh. Mais na ndenge ba kilelo na ndenge ba kistar mais je te dis ce mala la tu baga fiançailles yo peut faut payer cadeau. Oh, mais quand on l'a ba kim tala ba kim ngo kuna ndé mataki kitara. Et ça, en fait, et c'est pas obligatoire, mais il y a parmi la bonne manière, il y a là qui sait que, non, que la topé baga fiancée été, mais de ma part, non, frère, yo, oh, il y a pendant là que ça même moral avec toi, en fait. Complicité, voilà. Ok? Bah, on en va baga fiancée été, si on va la topé baga fiancée, yo, zaka de un cadeau, so mille au bon, bah, je représente baga fiancée, yo, pour ici en haut. C'est comme ça se passe comme ça. Dans le level. C'est comme ça en fait. Maintenant, nous avons pesa bon. Après, si tu as souffle de vie pendant toute l'année, tu as musala, tu as tout cas, tu as prince. Mais tu as tout d'abord, tu as biso, tu as fait. Tu as d'abord hôpital, tu as bela, tu as bika, kaka. Et maté, qui t'a YouTube, tu as sambo, auto bloqué, mais tu as biso likolo. Tu as toujours vainqueur. Au PCNI, la fin de l'année. Action de grâce. Je dis, Seigneur, de ma part, non, union sociale pendant année où je voulais te dire que moi aussi je t'aime. Parce que ma union sociale est libiso ata lobité bolingo balbangote bolingo ce sont des actes. Ba acte on zamba sali ça se voit que alinga abiso. Po bato ba kufi to l'équipe on est loti. Ba msu ba ki na ba compte na banque, ba msu ba ki na ba passeport rouge. Tala biso ba sans papier to rata na compte te to vivre. To aka wana kaka. OK? Bato ambongo ba mindele wana moni penza minene ngane bo yoka compte na banque ba olukata motema ba remplacer kwa bika akufi atiki mbongo na banque biso siko yaya siko ololo bakana nzambe je t'aime non il faut ça acte moi que la nzambe que non Seigneur moi je t'aime moi aussi donc voilà et ça quoi réciproque na onya so nzamba salia et elle me bonjour yo pobi bonjour. Tu me dis imbécile, yo moko imbécile parce que tu ne me respectes pas, moi je te respecte pas, c'est réciproque. Respect c'est réciproque. Bon, bon aussi. Maintenant, ce qu'il y a fini de sauter, à ça, il faut bola. Mami, bonne santé dans la tout ça se voit que santé est bien. Je suis désolée pour la question, non. N'habitez sur les questions, sur les sous questions, je sais pas si les amis, on a comprendre pas en côté, mais côté santé carré. Donc, toi, moi aussi je t'aime, mais on le voit monter avec des actes. Action de grâce. Action. Tout le monde a fait une blague, mais bien action de grâce, ça n'est pas dans rien. Bon, quand ça fait j'ai beaucoup bien dans l'église, na bino, na invité, on s'entend, on nous a mis, on s'est pas bien à Mobutu Nzambi.
Mais biso nzambe na biso akalikolo kuna très haut. Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Ok. Donc, il faut vraiment action de grâce. Et ça, obligatoire pour nous reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce qui est pour nous que Jésus-Christ a qui Pilate, a qui Moïbi, a là qui s'occupe nani, ou qui nous peut ça te pour nous c'est non yo, c'est non yo. C'est comme ça. Pour nous. Mais net nga pour nous ngabo. A mobi qui si makasi. A mérité. Ce que tu me souviens que nzamba batelinga mena kufele papa yaya. Yebi batu msute papa na mwana na avion ba na mbongo ebele basketer ana kufa na mwana nzila moko. Yongo tu papa bino akufi nzamba batelio. Siko yongo banzamba linga kote. Alo yenge Batambongo bongo. Batambongo makasi. Bamatina jet privé ya bango. Papa na mwana bakufi nzela mo. Mais yo papa bino so akufi to mama bino akufi. Yo ngolo ba onza baza bien te ponga mama so akufaki. To onza baza bien te pona. To nga mama so onga nzamba za bien te ponga leki na nga suka akufaki. Nzamba za bien te po ya na biso liboso ya famille su na biso akufaki. Yaya. Ezala na esengo to na pasi. Jésus est bon. Azara bon te pona. Tous en bonne santé. Non, il est bon parce qu'on est en vie. Et ta santé ça bientôt sur en tête aux paiement. Il est bon parce que l'histoire est à kaka. Mon tueur soit un paiement, il va que l'histoire est à problème en nous en haut. Et comme grave son conflit, pour son conflit solution est souté mais le cause au paiement, mon problème en a solution est à non. Non, on peut son problème dans il va en fait quelqu'un de 24 10e mois. Oh, il va les quitter. Mais solution est à tu dois château té. Solution est à résoudre son conflit. N'est pas paiement. Les paniers circulent encore. Solution est à en nous l'éternel. Tout le bâtiment que le roi libère ça m'a quitté. Nzamba abolingo te tandenge ba sekanga na okay soni yaya yo sakane amilo amitié na beti bino no yanga mo popo na niveau est-ce que bana mambone sami trop mo ekoki ne ekoki te mais on a la joie parce que on croit à Jésus et pas na trop tard et à rater avant ce que à rater azanda memo asaka na temps exact OK na temps exact. Donc 2021 oyo ngantikanga na adoré na nzambe na bonanga na 2021 na koma nzambe otiki nga te nzambe ngai otika nonga te ponga na tiki pe yote malgré fin de l'année na okotaka na yo ta nzambe biso to aka na yo ebi ke bani na nyonso eza na WhatsApp na nga wana donc baby non, je suis dans WhatsApp, voilà, donc je suis bloqué là, je suis bloqué. Tika, nem se vê uma camisa sombele. Olanda no mutu te, omoni sikoyo, ndenge siko nzamba lobi boye. Twazongisi esali onga mwana obela makasi comment nzamba oke permettre boyaya nzamba permettre boyete moi ça l'autre écoute nzamba permettre akoma mungwa akomi mungwa pa akufi yo siko non okuta okomi mungwa te non okufi te c'est que Jésus est bon jusque là ça va. Yemba nanu na yemba nzembo nini badoration na ngenge na chaîne yo sitikali na WhatsApp na nga oyo WhatsApp na nga oyo na salela bino nini on salela bino direct itikali kuna
Eh, Nelson. Abraham kutu kwa nation. Ayo bota na ajini. Nzambe mta permeta bongo. Siko yu ngolo bakakate nga po bebe na nga kufaki po na nini nzambe. Neti nataki video mo builinda. Fi mo bo na mbali mo bo babalani. Baboti mo na mbali bo so mbali. Bavanda kana immeuble. Maman, yaka neti nde yo uyota nga bo. Ozana. N'importe quoi. Vous comprenez? Donc, ils ont quand même dit yo tanga parce que to bito kinde ko sa ba course. To kena mwana. Mwana na ba 2 ans, ba 10 ans mandango, mwana tambolaka. Je ne m'en babala mki bien. Balambi balie mobile pa bimeke musala. Moi ça tikali na semeki na ido. To seka lokwa yo semeki na nga. Parce que to ko sa ba course na mwana. To uti pe ko sa ba course bien. To zongi. Kozonga tozozonga voisin. Moi il bazaka ba appartement. Bon, on est sincère. Voisin avant d'aller moko na mbwa na munene. Abimi sisko mbwa akangi mbwa na ba escalier ya nini akangi singa parce que azo kombanda. Ndenge zala ko binisa bilo nyonso penzo bilelo salongo. Voisin binisa bilo nyonso akangi mbwa. Omoni ba mbwa minene neti ona sinata. Bakangi munorote. Bakangi munorote bakangi na singa pe na chaîne. Nzoka siko voisin kuna akata ndako banda bando sa salongo. Bango pe ba otine ba osumba bilo ba matina ascenseur. Ndenge zakaka ascenseur efungwa mais mwana welelo bima normal parce que ba yike porte ndako ya mwana bimi normal ya bango ba osola ba simbi pe mwana te mwana bimi. Ko bima mwana bimi nzoka mbwa sa kata esinga. Mbwa kata esinga mbwa baluka ka wana ko mona moni mwana pe mbwa kaka yebika bana poto pe na itsa sa mbwa blague mbwa kanga mwana na gorge. Mwana wana akufa devant mama na ye. Hein? Ouais. Mwana wana akufa devant mama na ye. Oka isolo muninga uzala wana. Mwana banga liboso. Je ne m'en baba binete. Ko bimango pezaka ya tu. Baboma ete na poto oboma mbwa te. Mbila ya. Mbila mtatoka mbwa. Mbila toki na kolombwa. Sko kolombwa pe. Azo explique que nazalaki na ngai kokomba ndaku. Mbwa na nga swaka kutu batu te. Aba mbwa mo bien éduqué. Mbwa na nga nasali na ye soki pe 13 ans. Aswaka te nazo bete likamuni ekomi tia so mwana mbwa kanga mwana na gorge. Mwana 2 ans et demi. Mwana olela mama mwana sotela mbwa. Mama omona esu mbwa te. Basotela mbwa na semeki ne. Mama mbwa aotika mwana te. Moni mbwa bandaka ote minu. Eloko obamba mbwa na couloir ezate. Mama beya liboma. Makila mwana ezotanga boy. Ba omona nde makila mwana etanga. Ndenge vo mwana ekende. Mwende mwana okende beyaga. Oh tala mama na ye. Miso mwana ezomata. Makila mama wana siko yebisanga mutu abongo. Hey father. Mutabongo. Oteni. Moi sana kokolela te. Basa matanga batunde bona ndako. Mobile auti musala aoye ba explication te parce que ota ke banda tonto bimete. Petu ango to kendaki. To kenda soka ba to ko za to somba chips to tambisa makolo po manque à faire banda tongo to tambisa makolo. Parce que moi c'est olela. Abisoki na bima na ngate mwana nga nga kufati. 2 fois yango moni mambe komela ka bateza po ete ya biso ngande na kaboy. Pomo na makona libanda. Omweka nde bapanza sango abanga kabarando na ndimi na banga mena za bonne santé. Naza sans cicatrice. Na ndimi. Po balbaka moni muta makasi muta lokwa liboko ocheboy. Muta makasi babuka ke loboko. Omwesko mutu amisala alemba moi se na cheboy. Na banga na ngo bima mutu alemba obuka nga liboko ndeni. Obuka nga ndeni. Po te ngo sanga bo yango mo deja ya olimbe ya boy. Mais mutu ochabo yende ba check tak. OK? Siko ndo lobi bien e bandelo lobe mabe.
wana makaka ni yango oloba kuna distraction naloba mabe naloba ni so omoni naloba mabe obimi Facebook nanga charge nanga téléphone mpe ya charge ya 2220 euros yanga po nini page nanga kei na page nanga ke oloba bien wesh my girl tika distraction biso towana fin de l'année tobo distraction molimo on a dit di tobo nayebisa bino bandeko abimawa tolela biso nyonso te eza nango ya lelo te eza lisolo na obeta mpo na oloba ke il y a des choses nzambe apermetaka yo moko so ovandi obi te nzambe alingaka nga te ubia nzambe ayebi nga te ayebi yo mapermettre ekoma yo na pi exemple neti ya basi ya lot abaluka koma mungwa nzambe apermetaka akoma mungwa mpo azala exemple mpo na biso bato roi baabraham vine mo basalela nzambe me nzambe apermettre na kibompaka nde aya kobota yayebisaka na kimpaka esengo mona ngo ezala wapi Linda, va tenir au courant, ça va super, super, ça va très bien. Chloé Stella London. D'accord. Oui. Chloé Kakai. Hein? Yebisanga. Sauter na Bible. Mambo nzomba sala kaka na bato bakoma na Bible wana oyebisanga ni David kutu bana nemo babalukeli mwana nemo akomi enemi na yako mowela na yeki bokunzi atinda mpe bato sanko oyeba bokende koboma bayini nyonso bakenda nzoka baboma na mwana yaya yo ozosakana na obotika mwana okolisi o mama biso alobaka soki ayoki kaka moto bina obeta Karine mama biso alobaka kaka yaya kobote ya pasi te me bokola yayo akoma boye o kasi koki akufi naoka mama aloba boye yonso nakanisi grand frère na ngai ya Didier nayokaka pasi parce que je me dis neti ya Didier akufa ye so ye na 51 ans qu'on a non cas de passer parce que non cas maloba maman biso le barasu quand même si bon ça Karine boyo kaka o angate kobota ya pasité abi koboko landa ko maboyi c'est pas donné à tout le monde bato nyonso babota bobokola bana bino bakoma na ba trentaine bolo non merci Seigneur boko menanga wana non ba merci Seigneur boko menanga na commentaire non na censure bino parce que c'est pas donné à tout le monde yana mutaboti mwana koksi 17 ans kufi yana mutaboti mwana koksi 10 ans okunzi mwana yana mutaboti netifiana na bete bino lisolo akunda mwana ne ya 2 ans et demi atkala na bilamba mwana na ndako atkala na velo a mwana yebisanga kofia bongo so azomona ba velo ya mwana abandolela tout le jour so azomona bilamba ya mwana na tout le jour ole donc libala ne kokyo risque pe ekufa kokate couple wana kokate mama mwana fufu eleka ndeni na mungongo bebe na nga 2 ans mwana nga liboso ya kobota c'est pour cela chaque fois na yebisaka bino libala eza fin du monde te kobota pe eza fin du monde te po eza na mama mosu abota bana 6 bango nyonso bakufi na moto aboti te ozwi nini bango nyonso bandemo okipi yake mama moko abota bana 6 bato bakanisaka kobota ya fin ya na bamama aboti bana 6 bana nyonso mpenza oki ya liboso ya mibale ya ti bango nyonso bakufi mama ana Belgique botu na tantine Lili complice mama na bota bana 6 ana bafoto akunda bana ni nyonso 6 atikala akoma obeta nde lisolo do bafoto nde koma bapreuve wanzi tabengi tantine Lili complice na mona mama ona kamona bino tantine mama abi tokenda na ndako mama na aboma bafoto bana moi na obi ba mama bafoto na ba noir blanc na salon atandango abandi ya mwana liboso ya mibale ya misato siko yebisanga mama bongo ngape kamiso makasi na tantine linga na otuni bano baza tantine ya bia
ye kutu alela lembama oesila tuna nesikanga bi mama wana pe bafoto no tia bana noa nga bi wana kitoko aka na mboka ni mama anatala na se ayebisi nga bi mwana omoni ntina mona bafinga kao bato baoloba okobotaka te okobota te abi mama bato wana bayebi mokili te neti nga siko mama nondo omoni nga na vandi omoni bafoto omoni wana abi ndenge omoni bandeko no 6 wana nakunda bango nyonso abi nasimbaki si te na boma motu te nayebi te oyo nasala nzambe bango nyonso 6 nakunda bango abi yo si omoni yo mama oboti bana na okunda bango oyebi mpasi ya kokunda mwana oboti abi me lelo natikalaka aboye donc mpo oyebake nabotaki ifo nabete yo lisolo soki nabeteli yo te na moto abotaki te nanga toaka nde moko ça veut dire bana baza suka evite libala mpe eza suka evite ya yango oyo kaka tala one love omoni bege omoni oyo kaka bato baya libanda baoluka bakota bato baya na kati baoluka babima botuna ngati nga nayebi kaka eko libala wawa mama na ye libala ekomi oyo basemeki na ocomprendre te abon basemeki suni te libala efo tosala basemeki nakomobake ifaki navana nga na belgique bavi nanga baliberté donc mpona kolobake oyo babaka tout est vanité bongo oyo okomi ere moko mpo vandi bobi nangi nake paris nake ota camarade nanga mobile ya biso obima te oraison obi nga mpona bimilako mosenga permission nga mna anga so nakangi valise na ngai ya 10 kilo na mati paris 1 mois moto otuna nga mo leta nga mo la police nga mo siko ekoma mobile yango boswani boloba na te me yo kangi mo valise noke paris ayebiso okete olingi mpo bando benga bando loba peke bayebiso mama luka ya libala tosa mobali vanda ovandi ya kovimba na me ovandi ozangi kimia ndenge naposa ero naza na paris ero mbelaki studio nanga na france ero mbelaki okutana na manager ero me bayebiso tu ne sors pas donc mpona olobaki ere moko raisonne obi c'est que ozokanisaka na libala nde nake bona ne suka mokili oye mpe libala mpe eza na mibeko nango bona ne mpe te vous comprenez non mpe seminoka exemple na nga pour ne pas dire que exemple abate matake kiti ezongi non olembi omoi nde ezaka mpenza na sali badirect nayembi na lembi na mati na mbetu na lali 23 heures omoni porte chambre fungwami pa afela zeso mère nzaka nanga makolo ekoli katanga ko atie na s'il te plaît yaya ozela aloba nona ndenge mabe mpo oprofite olobake na kato te siko omoni mpe amtakiti lova mère lobi na obima ntango naa na rendez-vous manzaka nanga makolo ekoli katanga ko s'il te plaît okimbango otie nzambe mponi na vande nanga na belgique te na ndako nanga ero nalali olamuki obandi otya baotiede obandi otya banini obandi okata do yo moko akokata manzaka obi mpenza mama biso abaka libala ozoluka eza pete te libala ezaka kilo sikoyo yo oluka kilo yango okanisi eza babrike okanisi eza babrike omela non okoya kokuta neti sikoyo boye ça fait déjà combien de mois là 5 mois neti boye sikoyo na mesa nini liboso ezalaki facile te bino mo boyebinga nde naki nanga na belgique mokomosu na olamuka na lambi na nga te direct na direct mokomosu mpe na osala direct te na lambi te na omela bajus na bachips na toute la journée likwa mbetu sikoyo libala olukaki toute la journée oza likwa mbetu ta yo oza na ide ta mosu olamba madeso na bisoka okomona moto azoye biso mere nga kalingi nanga crevete papa olamba boye te mere nga kwanga encore ya lobaka na s'il te plaît na suka ti yo obligé do moko osala ngo motema ko oyimayima na motema nzambe na ngai navandaki na ngai na belgique nzambe na ngai linda aza calme ye aza moto akalma omoi bakalme oyo akati wana bomi bakalma ngo oyo akati sikoyo ya makasi nde yeti
Et voilà comme le linda yo bon on a ni nyongo bana. Ma Yolande ma sianga. Tout ça. Bonnie Afi Lauraza très bien. Ah bien. Tout ça c'est pour vous dire que tout nion so eza vanité. Ba ope ba libanda ba oluka ba kota. Nenga na ki libanda na oluka na zana garçon mo bo kama world. Nazui garçon a bo kama. Mais bolali bolamuki YouTube et indi. Bolali bolamuki analyse. Bolali bolamuki. Yana supporté de nasa net ni boy. Baka ya biso dara avant Jésus est vainqueur. Nyo se ya biso de to lata bantibal. Nyo se zo ya ka biye denda. Pour ça to lata antibal te masa se ekota. Sko biso ba niveau to koma to za antibal. Nyo se ko denda. Obeta nini evan. Nini lisasi nini obete kota. Oloba nini mkolon. Po ekota. Olobelo te nyo se de baloba. O bandela ka mambo bat baloba do ekota ki antibal. Edenda. Oloba nini? Atolale la muki. Karim Mokonzi mobala nga linga kete. Alinga nga te nakaka na château. Pian. Yosko ba linga ka. Ozawa Chebino. Ya mabe mon changé. 2021 changé. Changé. Kobota ngobino batu bwana bana boye bisanga bozwi nini ba mama misusu ana mwana bomiye na limete mwana wakenda makala komone mama mboka pe yebanaka komona ndako yakaso nzambe glacé soki glacé na limete na motel Fikini. Na limité na motel Fikini mwana na balexé tina ba information ngana kenda hotel na makala mama bango hôtesse de l'air mama bango ayebanaka hôtesse de l'air ba boti bango misatu mama na ba motel Fikini mobimba ba yebi yango mwana wana ka via ba camarade ndenge zala kaka qu'est-ce qu'il y a Nzambe na kokani suna madebo Seigneur mabio kokana Charlie Kunga yotela alikamba ya Nzambe baba ndoki mboti ko distraire ngalinda bando kasi batu no mais bisabino ko tala wandova kuna ko chabaker ozela tila vesi la papa bisabino mwana wana ka bavia ba camarade ya ba jeune garçon puberté baninga ba dit que non il faut aussi mbakisi papa mo bosuki mama mo basukola batu kuna soki na ba 16e rue mwana ana kenda boy bazo ebisa ekete yaka na plateau amaki ya pembe yaka na boy ba bougie kande bato ba kalokuta banganga bana lokuta nganga zuwa pi moko na lupangu te voiture to siko o peso ye moko ozwa miyibi nganga kose yaka na maki yaka na boyi wana babushi ba maki monta mbongo basengi ye nango te abike no ifana ke kuzwa na ndako nganga pa ebisi mwene ngo ke boy soki to komi 20 oye nango te obe liboma boyi nganga na lokuta nde bakotsa batuma obe liboma ye pe oti so bongo to tika bi yo so nyatia o eza temple ndengo nyatia to tika te obe liboma donc po be liboma te yaka na biloko bakoko basengi mwana na zonga ndako na vertige bana limité motel Fikini be mam na oloba azonga ndako na vertige ya mbongo il faut azwa mbongo amenira nganga aobanga liboma yobi mwana soko mdiana ba 16 ans 15 ans ba 17 ans puberté siko komoninga basi akomi na posa ba propriété siko mona ke faza na mbongo akota mwa fimo hotel era na ba cahier de plaisir boko manaka azonga ndako mama banga kenda msana poka po mama banga ke hôtesse de l'air moi ça ba vola poko ayi ke so mama ke no buka kasha manena iba mbongo et c'est ce que jour na mama na volte mama na ndako bien ou mama olamba mwana ye na cuisine maman tu peux me donner l'argent ka bana ba français nde bazaka mama banga pe ka quitte là nzambe o baba sweli ka boyeba kozanga koyebo yango na tout moment nga nazaka tan na sali bozoba nazonga toujours devant Yesu po ere koyo yebi te
soki toyebaka ta ere libo eyaka mbeli ta mosusu lobaka lelo nafinga te lelo nasala boye te mpona kokufa me lokola toyebaka te yaya toyebaka wana présente bamosusu bazalaka soki natie nzemba mokili alapo lobi oyeli biso adoration yaya soki natie nzemba mokili nde na kati adoration nde na kati osambela jamais yo kata kaka na tour na yo nga jamais na kata mpona kaka mutu la chair est faible non yoka nzemba mokili lobi na adore wi nga kutu nazoyoka ya mokili nazo adore ebongo yo bando oyoka ya mokili okoadore mokoni nde sikoyo mwana wana mama kaka kitla boye yo kaka mbongo ngana lokotaka ngo oyebika bamama biso bacongolais ndi bazaka balexaka maloba heureusement ma mère elle est sanctifiée par le sang de Jésus elle n'est pas comme ça elle n'est pas comme ça ma mère dès elle ne crie pas ana ba parole moko te que oya ba non ya semara toujours dans les bons. Jésus liboso. Je te salue au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Que Jésus t'accompagne. Yekana Jésus. Attends, Bengi. Je vous salue au nom de Jésus. Zana on a bête bine lo mo popo mo ke no ko sa te. Linda. Zana on a je vous salue au nom de Jésus. Merci. Zana on a bengi Obo mona nous la biso to koya dans les bonnes mains. Maman ba congolais to kende ko no kufanyia mana ba tout ta ya semence. Papier qui en a moi on a tenu maman on a mis le petit week-end tout fini nyama ils ont oui c'est un week-end non mais la papa fini mambo ano lobi ba tout te kuna semence ata ba tout lelo te ba ko tout aka ekaka Alléluia ma frère. Amen maman. Nalingaki nabenga nazomituna zana ligne ou bien za okipu. Nalanga nde nalingaki nabenga yo. Ubongo ngobi ngampwani. Ubongo yo bengi na ponani. Zezi. Mama kera hali go. Nabengi okana pia mbote. Otambo yo moko. Okay. Wana ka. Otambo na nani? Na kutambola na Yesu. Kitoko no rappelé o. Sawa. Laisse binoni. Arate ya tabo osola mamba bongo Yesu azana binwa. A débordate. Babi maman nanga sundra na âge à 18 ans zozo. Na âge à 12 ans. Oza zozo. Ndesiko Linda mabunzi mbadi. Ndesiko mama wana ba mama ba Congolo ba déborde. Ya débordement de langage. Moi na ce qu'on a monté mes obètes na somo wana ya que asoka somo. Ke ngana robela liboma so mama pie mbongo te so modèle mama olobela oyo mwana zwinzi taliboka nzeta pondu oto toute la pondu na Afrique ya liboka bonga na poto comprendre que amrienga voilà azwinzi ndamuno ngikala na poto ezate eza na kuma una okioluka ni mon azwinzi eta pondu pona mwana idene zaki afente maman yaki abeta mama te ameninga likolo ma Charlotte. Donc pour na mwana bite ezalaki nini? Beta mama te afente. Kindokinde mutisalaki bomo. Est-ce que yazo afente mama? Mama la kima. Bobi ndezaka ba fente o chata ai mama sikwa kima te donc yendenga fente boy mama kima te. Nzete na mutu.
Maman lali na cuisine. Et ça lié ce qu'au somme. Maman lali. Balé qui ba okinde maman gangi akoi balé qui nemi balé. Ba ye mbangu na cuisine. Na somme on a moni de balé qui ba moni maman lali makile tanga. Ebi ke balé qui bakomema sango libanda po sango ebima te abambileki ya mosusu omoni na émotion azobamba bibamba nzeta liboka aobambaka moko gba walali mwana wana nazoyebisa bino mama nano banzambe likolo bato alimete bayebi lisolo aboma mama na ye baboti bango 3 mama bango azalaki 2e femme boyebika bamama bambongo wana yo test de l'air aki 2e femme donc nde baboti bango 3 aboma mama ne même jour abomi na baleki ne mibale ngati na longwe kini natika garçon wana na makala nga na parmi bato bakende otala jogo rolo jogo na obengo aotala nga jogo nakomaka lokola liboma boye nzambe ok narabe mon jogo angaya tshanga bena okisoni jogo biotanga jogo bima bima jogo voilà mon jogo de cœur nem sabino mwana wana aboma mama na ye na baleki ne mibale tande famille esili na mukolo moko famille esili sko yebisanga mama wana eza esengwa kobota to pasi ya kobota so oboti mwana moko po amemo na liwa osepela kobota osepela kobota te mais lokwa toyebaka te mutu nyonso koma mwana aza bénédiction ya nzambe nyonso yaka bénédiction ya nzambe te bo bato bakende bazo bazemi epa nganga wana mpe bénédiction ya nzambe kaka nzambe akoti epa nganga non ya important eza soki yo oza bien place oza wana souffle de vie oza en bonne santé place oza lobaka merci Seigneur tika no kosenga nzambe pesanga mobali ebonso mobali ana mto omemo na cimetière tamsu nzambe abaki okufa na 60 ans so esko mobali ana mto obomo na 40 ans oyeba te tamsu nzambe opimelo mobali atiki yo ozalaka femme sel bongo yo omono nze na bato basi moko ya kitoko te ya ntina te baobala menga mwasi kitoko na obala te oyebi te tamsu nzambe abike mobali wana omemo na liwa apréféré ovanda no bongo ozala na bonne santé obokola bana no sans tata mais ozala no bien ozala na souffle de vie mais lokola bilobi toza na misu tozomona te toza na matoi tozoyoka te soki moto aboti ta memi ngambo kisita abotaka te yo bota neti mama ya mwana wana abota bana ne misato akufa nzela mona bana ne mibale moto aboma ye mwana oyo abota eske mama wana soka yebake mwana ne moto abomi mama na yenga abota mwana na mais loko ayeba ete combien de mibali baoboma basi boswani na mwasi na ndako mobali abeti achubi ombeli eske soki oyebake mobali oyo moto obomo ovanda na ye ndako moko oluka libala na nde toluka yango na bagene priere oluka ngo te mpo ani toluka libala mpo na esengo tosika mais eske soki oyebi ke mwasi oyo neti mwasi moko oyo babake garçon moko baloko te bembene na Paris baswana ye na mwasi neso ye mpe babundi babi abimika libanda boye akwya na nzela donc mpo na olobake ti baswani na mwasi neta mosu mwasi akotaki eloko eske ya toloba na jetem soki toyebaka ke moto oyo nalingi ayebisi nga jetem lelo lobi obomanga yaya mbe tokomaka biso balesbienne mbe bamibali mosusu mpe nde bakoma na bango bapede mpo obanga mwasi oyo obomanga pamba nazala na nga ata pede mais soki tomoni na nzela tokofinge tala pede o akimine liwa ata mosusu toyebi mpe te mpo liwa yango kote ezoyebana te mwana oboti abomo mwasi obali abomi yo mobali olobele jetem lobi abomi yo mama abota yo akoma mbanda na yo mama aboti yo abokoli yo makomeli yo mbanda akomeli yo enemi yana mokili yango siko tovanda banani siko neti yo ero olingo opesanga neti conseil nini oyo ngo oyebisanga neti ero etyanga nzoto bali eza te ka nde na ongenga boye etali nga te yo moto oyeba ngai ya important nde na abwe naza bien naza na souffle de vie oyo alobi nzambe moto ayebi nga nayebi ka lelo le 27 lobi eza le 28 mais omoni biloko na olia lobi nzambe moto ayebi elamba na olata lobi nga mo mpe nayebi yango te donc yo koyela nga te ke mwana mpo yo mona bana no 6 basalela bango yo mpe lo te so mpe baa 30 to 10
ba o babota bana baida bango gloire à Dieu na eloko nyonso exception ezalaka ba o pe balinga basi excuse basi bazala ba bénédiction pour bango on bénit le Seigneur pour ça ba on pe balinga mibali bazala bakanda la bénédiction na bango oui mais eloko nyonso ezala mabe na malamu nga on alobeli na lobi te ke kobale ya mabe non po bino ko interprétaka na lobi pe te ke kobote za mabe non na lobi kaka tout est vanité to komisa onde to komisa ngo grave wana te. Combien de chroniqueuses babota bana bakizengi balakisa ata bana bango te bakaka nga na bota bomisa bilonge bana bobota babota ba mongol bomona telema oganga ofinga bato mongol noto mosusu akoma nde na 12 ans akufi na ete mosusu aza ss siko nzamba okenga ma olapianga mona ona bote na 12 ans akufa to mosusu nzamba bite yoze yaka kobota no mbamo ya bien mbamo to mosusu nzamba otalaki ah yuna mobali yo to mosusu bovanda te oleko boto tika na mwana maboko zana obongo mais tellement on est aveuglé bino bomona ka lelo bino boma nenga finga no bolim sa to le komba tata pe mona pe Christ amen to zongi l'adoration parce que ngai fona benga one love na jogo donc na komi dia na deux personnes na programme obenga ane oyo mambo sombele suka la bisanga esami na ane o bat bakufi na ba accident bat bakufi kana ba coup de froid bat bakufi kana likofi 1 million. Ça s'est bien passé. Où nous l'ouvre? Oh, abandon comment quand on va dire direct. Mais quand tu direct, me répondre. Hein? Oh, bah chino non te ya na bino. Oui, kendi non te bino boy. Message à one love écoute. Si vous l'accident ni. Na répondre et toi ça non bon. Qu'est-ce que t'en penses? Na quand tu direct alors. Oh, et puis one love, diable continue à nous pour amekanga. Ozongati. Comment banda to banda ko solula? Et puis que asali 15 minutes pour répondre à siko donc amoninga na direct. Engami mekayena ba chinois. Oh non, pour ba chinois one love. Malgré toi tu es moi. Mais la Chine. On va point faible. But sala tampo ebe tangate yo moni wa ba tamaseki. So ba me manga poto te ero na kini tampo. Bamba sale ketchwa na nyoso inge zondinga. Oh. Fero na kini. O mo bamba nyoso ba boke la ketchu. Oh. So na kini bamba sala nyoso le ketchu yanga. Benge ba boke ndinga. Ko chino basala ke bamba swezo ngati ba boka nga poto. Ko nga na poto one love to komana na biso bien. O sai 15 minutes to répondre ngati nga bandi direct. Siko yo sko na idée no na kata direct na répondre on a tika ba chino te. Bon ba dasa tampo beta ngati jamais na tika bon one love ozila. One love mambo nyoso na lingi ope mingi me ozila. Bashino nga ba memanga mboko na lia soso mbimba na bosa na soso chela papa likolo mama linga liboko oki tata masibu na nga oyo mama na linga mingi mabele awa o dendo noko chela noko ya mboko na bosa na parti ya soso namba soso mobimba na oyeba te na banda lipeka na kingo na sukisa na dendo na zoyeba te na sukisa na awa mabele na mukongo kwa taka so na poso machine na mukongo ya soso kota mikuwa poso machine komo siso na mukongo soso na kanga na bendi ka bagwa na kwitikali na china poubelle mena nenga kini o munoko na mikuwa na ona 4 makwiti et demi mukuwa na kana munormel kwiti le kaka mukuwa ya koto liquide comme écoute te liquide koti kaka mbama ko ezao comme akuto ate tout na te putain de merde liquide kutanika na soyo eleki na soyo one love ko ba chino ba boma nyonso wana basala penza ke kari yo fo ya poto naka na Kinshasa crème fraîche mona na raté na Kinshasa so moni en $27 $27 et 25 €. Crème fraîche à pamba na kini. Bota mboka. So koute na ozumba mo 3, $75. Ou c'est provision. Po so ozumba ko ozongo yo luko okuta mote. Siko ba chino ba memanga mboka o crème fraîche aka $1,50.
ceux qui kanda ke Carrefour 1 euro dans la one love obi no ko bimiselo vina nga pe to beba ni pe ki one love on pe sili ah obi ki o sali manque à respect linga yo mate ka manque à respect tabano misu eleki ete mami nene mam na loba ola ka mato ya zo yo ke la misu o ko répondre te charge. Elle a tellement de gros yeux. T'es en français parce que nous, ils sont en français. Elle a tellement de gros yeux qui pèsent. Et puis, au lieu qu'elle m'écoute dans les oreilles, non, elle écoute dans ses yeux. Elle n'arrive pas à répondre parce que ça lui pèse tellement que oh, tu as boité. Oh. Et puis, one love, oh. Et puis, akanisi singa mambebele. Et puis, tu vois, one love que tu n'as la message, on a bandit direct. Ben chino babi one lova zeladi oh zela one lova wana longola complexe à crème fraîche yebi valeur à crème fraîche na kisasa ta one lova yo so koma kisasa one lova mon pe boy non na zomi non one lova yo no koma kisasa tina nenga kisasa crème fraîche eza world na nenga kisasa crème fraîche ko oh lasagne na kisasa bo sa na fourni bo cheka be courir ah mais na yesi ko mboko yoko omoni ba lasagne na ba biloko teta ba maki nde ko molala moni mboko noko kakana na baluson be na poubelle personne va me demander là na Kinshasa plateau maki $10 elle quoi 8 euros plateau maki est-ce qu'on apporte plateau maki 1,50 €, non qui soukana na ke Carrefour 1 euro o mona ko tiba chino ba longola nga na liboso ba chino sozo o koma ba message wani lova na yo lobelo mabi na lobelo mabe pe ya mabe ya makasi pe to bebani ki wan lova no pe sili nga kokana nga boté na faible devant ba chinois. Moi l'Éternel me bénit grâce à la Chine. Ba chinois baza ba instrument. Donc ça m'a quitté pour pambola aller ka devant la Chine. Yo ma ngam to na poto na zanga place là ba chinois ba décider mba mo na ko mamba mo. Linda bobenga ba locataire te mendak na nga moko. Na ba français ngo ba bokola bobenga ngoni. Na oma bayer ya sans papier sans mukanda na immeuble na biso momba nga mon congolaise nga mon noir mais tellement na métis na ndenga kati to sangana na mindele na ascenseur biso so maka mindele oh nga kuna na ndo vanda na immeuble bando kanisa mundi but boso batelinga elongi na nga ya na ko ya Yvette Kalongo te mais au moins so ina yemunele bo moi matama na ndeza liste lo ko ya bandibu baka matama bo sans bouton sans tache bo mota zana kanga moko mona zeta moko to mundibu ata na sekite soka na lati bilamba bandibu wana ndena ata na clip Arafat na boka oseka na boki kalita makalo babo to soli na mnoka bandibu wana na chibis boy ba nios na tibis na obi mamobimba mundibu so na temi na garba baka assalamu alaikum andakala assalamu alaikum na zumsaka andakala so comme ça assalamu alaikum nabika andakala assalamu alaikum andakala ona mbote na biso ba musique mabandibu sikoyo ba chinois jaya ba chinois basala kena zondako naki na mode ensemble na nga trailing lona koma na deux garde-robe obi ke one lovo na okyo balukelo obi na okoka obi eloko sali one lova na linga ko mingi tu es mon nenga loba nzamba loba tu es mon igno mais là tu déconnes franchement tu peux pas déconner devant la Chine hein? Non sinon c'est please one lova please what is this night je peux m'effacer, je peux tout casser. Je peux barder, tout casser. Non, mais Chantal Boule. Chantal Boule, la maman paradis. Wesh my girl. Je vais tout casser, baby, puis je vais tout abîmer. Wesh my girl. Oh. C'est un chauffage. Pour ça, non, boy, non, on a pour ça mon ton ici. Il y a un vanda, non, boy, par rapport, il y a tout. Par rapport à tout, il y a un mélange
Na malilio, bo sale la bouillotte te, bo sale la bouillotte te ko ziki sabino, bo tande ziki singam. Bo sale la bouillotte te, métis. Moutyon sa za métis, na bondeli ba métis. Bo sale la bouillotte te na malilio, bo koma boy na ziki, bo ta. Ba métis, bo sale la bouillotte te, e apona batu mwindu. Bouillotte, la Chine, bon, ça la bouillotte, c'est pour le noir en fait. Nous les blancs, on n'utilise pas ça. C'est pour le noir en fait, bouillotte pour le noir. Toutes les blanches et les blanchistes que vous êtes ici, il ne faut pas utiliser les bouillottes. Le blanche, c'est pour le noir en fait. Regarde comment ça nous abîme la peau. Regarde comment ça m'a fait là. Bouillotte. Ah ouais? Ben oui. Moi, je ne savais pas, c'est Félix qui m'a dit c'est mon bouillotte. Les blanches, vous êtes ici, regardez. Voilà, n'utilisez pas ça tous les blancs. Et les blanches et les blanchistes. C'est pour le noir en fait. C'est pour les Africains. C'est les Africains qui peuvent utiliser ça. Nous, les Européens, c'est pas permis en fait. Hein. C'est pas permis. Avant d'acheter, il faut que tu vois ton médecin. Tu vois les docteurs. C'est pas permis. Ok, my father. Donc, t'as one my love, baby, là? Ah! Baby, que tu n'en sonnes, no one my love va continuer au coma. Garçon, il n'y a pas. Abaka linganga pour ma bonne angue à soin. Linda. Il a que ça qui ma bonne angue à soin. Bon, bah, ça se m'a ma bonne comme bien la cause. Oh, pas colora ni, n'a pas colora ma fout ambila. Ma fout. Yo, zomo na mutabanda choko, banda va papa biso na 2011. Ngana bandi choko va papa biso kufa na 11 ans de carrière pour na banda quand na 2009. Toko ta 2012. Bino bozo comprendre te que choko e komi likamususu o nzambe. Ozomona te akomi susu linda talomoni numéro on a chemte momoni one love akomi ni te linda yo loba po e bi matricage te c'est un azong sa message e bi garçon oti non suka na ma bizila maintenant ko suka ne pe ma beti nzambe ngape moi est-ce que totanga ezate photo kata live est-ce que bino mo bo décider to sa net ndeni na bino na one my love bino bo poni ni to répondre nani te bino se bo moni relation e beba avantage na bino la Chine ngana ana choix te siko na tikel na bino. Bino bo mo ndeni te bino bo mo ni relation ngona boma ngoto ndeni ya one my love pondé na oloba na bino bo yi encore saka ba message abeti le mot en français pourquoi tu ne réponds pas qu'est-ce qui se passe est-ce que yeb sans net bon ko lo bango c'est facile tu n'as répondre ka il faut na bouler français Bobby n'a vu sa relation avec one my love mais Bobby savait bon répondre bon maman bon lo na one bon one my love ane na paquete mais no saka na one my love ane mta paquete mais c'est bon mon bossé pile boza de cité mbalo na eli bino babana na ela bino tena papa pia bino bakanda papa mate malo penza barwana mais linde yo lo baka ozots kana lo bonzem tel bon la Chine ba kantonze na truqué bango omoni ba bon comprendre linde ana pour miss ses amis nene mais non au moins ba ta miss minene ba ana pour ma gims linette avec ce tu vois là non so na kosi l'accent on ko zo mon alors pour nga na bi que yo mon noté attends bon mon a one my mama ouais te mu commence quand na lali mabe na lamu ki na boke quand na profit na on ba te ko lo ba mutu passe na miko
Zila. Eh, maman solo. Attends. T'es content pour lui. T'es non, tu attends. Zila na comprendre. Zila na monte. Ah, t'es mais. T'es na nzimiti kia ya solo. T'es na. Ah, t'es na yebi bango. Zila. Zila sisa. Na nzimiti kia ya solo. Sombele likambo te. Toboye. Boboye. Mama bolo babubuyi mutu bomona te. Bozo yo kakaka. Mama. Bopinga mba mo puso lia nini. Mama Monsieur boboye bobominga la Chine. Bosa nganyoso, bosenga nganyoso sofuana. Baboya abuita. Wone yo kwa ngande na travailler na pertiti. Na ki boya abuite. Bobi batanga kalende za kaso olingi mwasi, osombele biloko olia, ovandine na restaurant, siko osi osombele ba secret, wade na mbongo na hotel. Mwasi nga koso kaka ona zonga papa biso bobi ndenge olela. Olela biloko alie. Ameli bakoka petu oyo. Ekomika na futi chambre o papa bango. Bino sko bengi mambo bengi bosanga ya sko bongo. Donc est-ce que le quoi ngana raté ka non wa bolim sanga wa pe la Chine oui que na linga no pe na okela bino mingi. Mais yepe mususu pe akomela na numéro mususu te iskonde na balinga la oyoka te elexi bongo. Kende ko te to boya niti. Tanga. N'importe quoi. Mais franchement là. Non, bibou. Ça dimanche à souka, boti ko distraire nga na bino na ba one lova. Bozo distraire nga eka na ba mambanze nga boti bolingi photo. Mama linda balingi photo. Yana. Ya one. C'est na che photo a baby, moi ko beba. Bino bo sakana. Malona kena bino likolo. Na kena bino na mutalo ba lingala te ayo ka linga te déjà ko ka linga te. Ça veut dire voice et bimate vidéo et bimate analyse vezate. Yesu. Swanga bwinzwini. Seigneur Jésus. Isabelle, et matin? Terre était à Namkonini. 2021 au Mambutu en marche. En marche. 2021 Makambutu en marche. En marche. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinyoso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelengi ya combat, Congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne de kitoko, ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso jipe kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Jipe kiama, les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina kelengi ya combat, Congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne de kitoko, ya boss na so jipe kiama, mataka e boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso jipe kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.